makambo etali succès botikela yango kaka Karine Mokonzi. Makambo etali kobina na réseaux sociaux botikela yango kaka Karine Mokonzi. À part Karine Mokonzi, o balandi bazali nde bana oyo baye. Likambo etali age botikela yango kaka Karine Mokonzi. Bino nde boza ya kokola, bino nde bokuba. Karine Mokonzi azali na ba age nyonso, botikela yango kaka ye. Après ye o balandi bana oyo baye sekoya, baye na nsima ya nani, ya Karine Mokonzi la baronne. Awa nde bisika bakroni mama, ba réseaux sociaux mama, ba-influenceuse mama, na bapapa bazwi ba problème. Surtout ba mama bana basi. Mibali pe baza na problème, mais bana basi baye na ki Karine Mokonzi la baronne, côté danse pe côté kolakisa oyo etali beauté na bango. Toleka mpote bapapa bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ezali masekite, ezali réalité. Yango soki boko mona tina ba Facebook eza ya kolala, boko mona oyo esimbaka ezali Karine Mokonzi la baronne, Vanessa Kachero, Tata Oscar na ba misusu na ba Facebook. Alors ba Facebook ebele elembi etikali ndenge ezalaka te. Awa na YouTube ezali toujours en forme. YouTube eza toujours en première position na ba réseaux sociaux tout. Pe kozala toujours ekotikala restera numéro 1, number 1 ya ba réseaux sociaux eza YouTube. Alors Karine Mokonzi la baronne yazali mama YouTube. Elengi to elengi te, esengo to esengo te. Alors bana tu oyoyo bozomona bazodondwa na ba réseaux sociaux, surtout ba oyo baza kolengisa. Oui, baza kolengisa ba-influenceuse ya Facebook, ya YouTube, ya réseaux sociaux, bango yeyo. Kaka nde mutu balengisaka te mama YouTube. Karine Mokonzi la baronne. YouTube lokola eza numéro 1. Eko continue numéro 1. Tina fin du monde, YouTube ekozala toujours numéro 1. Alors Karine Mokonzi toujours number 1. Nazoseka pona nini
Po nazomona ba o nazoseka deja. Bana oyo baza na nsima ya Karine Mokonzi. Ntango nakoloba bongo botala bino moko Karine Mokonzi ndenge atiaka bino panze likolo. Soki azolia likelele bosiliki. Oza kolia ngombe mobwaki yango olingi likelele ya Karine. Lokolo kokozongo te okomofinga ye na likelele na ye. Soki akomolia crevette osiliki okomofinga na crevette na ye. Alors bana oyo bango oui bango basepelaka na Karine Mokonzi. Balingaka Karine Mokonzi. Bayebi Karine Mokonzi. En tout cas, azali adorable. Bandeko eza makambo lukuta te. Bosala sondage binomoko. Surtout soki boza bazozo. Bobanda bozwi ata bana 20 o boyebi balekaka parmi bana oyo babinaka basalaka na makambo soso. Lobana bango kaka bazongisa par oui ou non. Olingaka Karine Mokonzi tolela ete. En tout cas, réponse ekozala toujours oui nalingaka Karine Mokonzi la baronne. Mais tolia bien kotuna te yona Karine Mokonzi soka kopona nani komeka te okoko riske. Surtout soko zali mama na ete to papa na ete keba. Alors bandeko awa batebele basi ba problème naza komituna na nini lisusu mena likambo oyo la baronne azomelisa toujours pema libala o libala mabala tokolukaka na réseaux sociaux olibala Karine Mokonzi akozwango na facilité. Karine Mokonzi soko boyende yo luki makambo ba oyo bameka koboya Karine Mokonzi lelo balauka libala libala o libala Karine Mokonzi a clôturé makambo na maréchal lelo oyo yena eka eviki kuli maréchal basali famille baboti oya biso la princesse Henrietta pe bako clôturé na ba formalité ya l'état oh libala awa nde bozwi susu ba problème bozwi kutu ba problème ete mais bozwi catastrophe naturelle po bino bamama zozo batantini zozo bamama leki zozo na bana bazozorinia bino nyonso wana catastrophe naturelle po baboyaka bino naturellement soki Suzuki aza kotelengana na basiti nyonso ya bamama solitaire bamama Suzia bafemme seule bon biso mpe towana bafemme seule mais oya biso avec harmonie pe chance koyela bango mais oya kote kuna ya bazozo baboyaka bango na ndenge catastrophe naturelle libala ya la baronne elalisaka bango lisusu te
24 heures sur 24 heures bazalaka ya kolamuka bakoma kolala nde na bametro okomona 2 minutes ake na pongi okomona moto atelema aza kolia lipa lipa ekangama ye na monoko ake na pongi bazola mosai madame surtout oyo wana nazolakisa bino ye kutu alala na metro ekomi na terminus bato bakiti ya kita te ekotisa ye ti na garage kokota mpe ekotaki metro wana mo ebima soso eza te metro mosusu ebima wana chauffeur achange mpo ezalaki na bakokoso atikala kuna na garage bakanga baporte abima le lendemain ntango bamécanicien bayaki wana ye mpenza kotika la baronne te alingi te la baronne afusala baformalité ya l'État or que la baronne kobala si babalana déjà na maréchal eka siko baza kokokisa kaka baformalité continue ya l'État religieuse soki mpe balingi mais libala esesalama mwana la princesse en état de Jésus sabotama alors bana oyo boza komona baza kozenga luketu bazali nde après la baronne mokonzi après la baronne Karine Mokonzi la baronne nsima nango bino boza mosika ya bana oyo voire même boza kutu na place te po bana oyo balandi na makambo nyonso bakangi na nsima likambo etali danse bavandeli yango likambo etali réseaux sociaux bavandeli yango likambo etali bolingo bavandeli yango likambo etali bote bavandeli yango likambo oyo mibali bakosotele bango première bavandeli yango bino ndenge nini bavandeli kaka baoyo bazali wana te bavanda kaka bongo bazanga bamolongani bavandeli mpe baoyo baza na bamolongani conditionnel po parmi bango bazozo baza na bamolongani conditionnel donc baza en couple en condition ndenge tokotala bamisusu oyo mibali na bango mabandi ekokoma popopa ndenge nini bakomema 2023 tokotala oyo nani akangi baguti ok lokolo kangi baguti na sote yo te po kangi baguti me nde eloko na koyebisa yo kanga nde bakimbanzi otielanga kale po ntango kokanga bakimbanzi wana ntango nakoya nabeti libaku nakwei na batiti oyebi nde bakangaka bakimbanzi obi oyebi yango te awa nde bozwi kabambaka ta ya problème Karine Mokonzi la baronne bel et bien ye baoyo nyonso bakobima bazali kaka ya ye po azali icône ya réseaux sociaux po ntango babengaki icône azalaka icône kaka na YouTube te mazali icône na réseaux sociaux icône na monde réel nakanisa makambo nalobi nakosi te oyo akokosa bino eza bino moko bokokosama soki bosilisi komikosama botie batelefone na bino bobandi kokosa bandeko na bino bazozo mosusu oyo balinga mpe balingaka
komikosana nalobi liboma te wana ekobakisama selon na motu oyo yolandi soko landi mama Kimpi obakisami ya mama Kimpi soko landi NK de Masamanimba kuna pe obakisami oya ye oyo kolanda obakisami ya ye sans oublier mwana suka ya Savimpi Mankaka Diaka bongo oyo tokabeli bino tosali transfert la plus moins cher voire même gratuit topesi bino ye mama Zozo Mataku kilogramme libala o libala mabala tokolingaka na mokili ye lokola oyo la baronne otali mobali omoni ke oyo ezali gu ya la baronne otali mwasi olobi ke oyo ezali gu ya papa Eka otali bebe baboti okoloba oyo bebe ya sur mesure olibala mabala tokoboyaka oya kote kuna ezali mabala conditionnel soki kaka catastrophe naturelle ye kuna pe ekomi catastrophe libala libala o libala Karine Mokonzi akomema kombo ya mobali na ye Kikuli oyo pe mwana akomema oya kote kuna koyoka papa Congo yo mokolobi bongo papa pa obombi ye lisusu wapi oyo mobali akomema kombo ya mwasi likambo ya kokamwa te po kuna ezali catastrophe naturelle oh libala libala o libala libala eyelaka Karine Mokonzi naturellement oya kuna mwana Savimpi akoloba mokolo bakolinga ye turo yo fo bakabela ye mbongo na agi na ye na bana ebele batiaka ye lisusu kate meme baclochard na baboulanger bakipaka ye te meme na bacheki batiaka ye kate bongo ndani akoya kolinga ye akabela ye mosolo oh libala awa nde bazo continue kozwa problème papa robot ndenge nini atoka toujours mokili yango ezali penza elengi les gens du village ah les gens du village Tu connais la pizza? Non. Tu connais le shawarma? Non. Tu connais le hamburger? Hey! Les filles du village. Po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani po tozalaki na
po tozalaki na karashika neka na Cassandra sikoyo oza nani
po tozalaki na karashika neka na Cassandra siko yo oza nani atomosu na TikTok oyaki papier te papier pe papier na mwana otosuka sokola na kikoso na biso bala baya obwa na TikTok bino batunza bafemme holi bino tie bino bapapa oyo bokuti deja babenga la salle de bain aussi sokoti mbamo na chambre tout ça biso kosi bachance wana biso aussi sosokola na kikoso boye oye makolo no na libanga mone no kulula okululi makolo na libanga papapanga silisi nzambe ale okale so na nga na uto nika donc na yeboye na passe no makolo na nga silisi la fille ba yi mama osala aye na lingi kalso na nga ale awa na kena ina ta bilamba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba, Congolaise TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.